Et quoi arrivé, la souffrance, wana. Et tant qu'il y a moi, ça, quand il faut maîtriser à monter, elle est aux azimes. À deuxième, il y a les garçons, l'ignorance. Pour ne pas se couvrir des athées. Les qui n'ont pas visé, et le quoi, tout bas qui se passe, il coule à passe. Donc, les qui nous ont visé, mais na balabala. Quand vous avez fait, vous avez mis na balabala. Ouais, bien sûr. Alors, celui-là, votre homme de serviteur Ulrich Collin, moi, n'a pas 12 ans, il y a la diaspora. Je tiens à demander à toute personne en Nganga, artiste Ulrich Collin, abonnez-vous massivement sur notre chaîne MDG TV Mafouté SK. Je dis bien MDG TV Mafouté SK pour ne rien rater. Voilà. Aujourd'hui, là, je suis là avec un frère. Je me suis considéré qu'un frère qui m'a relaté son histoire chez moi à la maison. Vu que moi, l'artiste Ulrich Collin, vous le savez, il y a Bola, va souffrir avec notre ONG, FOMAD, voilà. Donc, le gars m'a relaté son histoire, c'est vraiment triste. C'est pour cela que je lui avais demandé de faire l'émission pour s'amonayer à bêta histoire et à venir parce que c'est vraiment triste. Na boya qui ngamoko na gardango à bêta li solo bino ba diaspora boyoko en tout cas. Là directement je vois Mère Dorcas Grande Dame, Mère Dorcas Grande Dame en direct de Londres. Bika pata je vois directement Kelly Chabou Yalinique frère, Kelly Chabou Yalinique frère. Toujours Londres. Naomi Owen, hein? Naomi Owen, Londres toujours. Tonton Jean-Claude Moussaka, je dis bien tonton Jean-Claude Moussaka, grand aigle royal, Moté Maya, Sista Flore Mabeka. Là, je vois directement mon vieux, hein, Mike Okito Moté Maya. Bélange Mika, en tout cas, je vous aime énormément. Je ne sais pas si réel, s'il y a moyen, au fond, on a déjà l'âge, il y a m'a invité dans bonjour, frère. Bonjour, chef. Mais tu pleures pourquoi? Tout soleil, déjà, tu le sais. Bonio. Bon, voilà, tu peux te présenter, Kombo Nayo et tout. Bon, Kombo Nanga Mike. Mike. Maintenant, Mike, tu as soleil Nayo. Il faut tout ça une émission pour bailler une histoire Nayo. Parce que on a monté, vu que Fondation a besoin de format, on a besoin de tout aider bateau. Mais ce qui nous manque, c'est ma coquille. C'est pour ça que je t'avais demandé pour bêter histoire Nayo devant tout le monde. Histoire Nayo. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu restes où maintenant là? Au Vandawapi. Bon, Nada et pas il y a camarade du Kaka. Au Vand n'est pas camarade. Oui, Nada n'est pas camarade. Au Sali, combien de temps camarade? 3 ans on a déjà. 3 ans. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que Okuma Kouvan n'est pas camarade? Vous avez la famille ou comment? Nado. C'est vraiment triste. Mon Dieu. La perdu à mes parents. La perdu à mes parents? Oui. Jour mon quoi ou comment? La perdu à mon jour mon voté. La zala qui n'a papa na maman. La zala qui n'a famille na ngai. Ndenge foi surtout ezala. Il y a qui quoi arrivé. Maman la zala qui femme d'affaires. Maman est femme d'affaires. Oui. Ndenge basi surtout bazala. Maman a voyagé comme mon médecin. Avec qui qu'on fait la crash dans l'avion. Oh. Donc, si je comprends bien, maman a maman a des femmes d'affaires. Oh, maintenant, ouais. Voyage n'est pas un voyage, c'est le voyage n'est pas la crash dans l'avion. On fait le crash dans l'avion. Ça vous y est? Et maintenant, quand ça s'est passé comme ça? Bon, tout cas, ça on a voir les salaires crash. Ça me boue en tête. Il y a quelqu'un qui n'a maman n'a pas maté qui a moins ça qui crash. Maintenant, le roi tant au salami bongo. Maintenant, quelle était la réaction? Après, le roi maman n'a pas, petit canard qui n'a papa. Na grand-mère, na grand-père. T'as beau toquer yomoko? Non, tout ça mi balé. La petite sœur, ça n'a rien aussi. Abengami na combat Irène. Irène. Elle est où maintenant? Bon, tout ça n'est pas camarade. Donc, il n'est pas camarade, mais maintenant, il n'est pas camarade. C'est vraiment triste. Oui, continuez maintenant. Ton maman Kofi. Après, le ouais, maman Langai. Et qui n'a pas payé Mikolo. Papa Langai abanda qui kosala. Et quoi arrivé, bah, qui est malade.
ya Nzoko na kati ya entreprise. Nzoko. Nzoko eza lokwa mbasu eza donc eza ba genre mbasu biloko evimbisa evimbisaka makolo babaki papa na nga Nzoko eko arrivé papa longe musala koti na ndako papa longe musala ntango babakeli Nzoko papa longe musala bongo papa ntango balongoli ye musala akoti ndako na maladi ya Nzoko ezwaki mpenza ntango molai tozali kaka na kati ya souffrance. Imagine toi après qu'on perdre maman papa lisusu ayekoza susu maladi wana nateka mai nasalaki receveur mpona kosunga papa na ngai na bandeko na ngai mesimbaki te permetaki te eko arrivé nayeko perdre papa na ngai lisusu. Sérieux? Donc après qu'on perdre maman papa baba bokeli Nzoko balongoli musala tant kotinda ku Nzoko et mimi tina liwa. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Voilà donc mutu musubo mona eka boya lati bien otambola oyebite ba problème ni naza nango so koti kati na yeta mususu yo ba problème naza nango eza muke par rapport ya oye azali. Donc tozo ka histoire ya ndeko vraiment c'est vraiment triste à perdre papa maman na liboso a eli suko perdre na papa. Maintenant ton papa Koufi, qu'est-ce qui était arrivé? Ton papa Koufi le tikela kina famille à papa. La famille à papa. Na lupango na bino. Na lupango. Il y a famille to ya bino moko. Donc il y a qui a biso. Ya bino. On va dans ta famille. Oui. OK. Et quand est arrivé bakangi biso bandoki, je ne sais pas. Et ça etanga mana mokilo que ceux qui bano bakufeli ba parents bakomara no ko bien comment. Donc si je comprends bien que ndé botika laki nde botikala ina na nini bakangi bandoki bakangi biso bandoki na ndako na bino moko bakangi biso bandoki na pango na biso te ko kite wana to komi ba comment je peux dire ba fazer babingani bino to komi kola na CAPO oya échangeur comme kola na petit sœur na ngawana et ko arrive na écouter c'est un ami la côté na c'est un ami moko comme on a radio il m'a dit un peu kosunga ngai akamasaki ngai akomisinga na ndako na bango azingai akomisinga loka membre ya famille na bango na ndeko na ngai to kuma ekovana et c'est quoi arrivé avant na babenga na biso maman aboti maman na ngai papa aboti papa na ngai ba yesu ko kufa bakoko na ngai bakufi batiki biso souffrance na kati ya souffrance tozanga ki voit même ici na mikato ya 200 frères côté na monoko tozanga ki voit même ici na sikro ya 100 francs to basatema ya lobo to mila poto lala nazalaki na choix te façon babandaki ko memanga na leki na kokaki mpe ko supporter yango te tobimaki libanda ya ndako babwaki biso tokomaki bafazer aleki na ngai ya mwasi na bandi kobundabunda eko ya arrivé na souffrance wana etaki ye mwana mwasi akokaki komaîtrise yango te ayekozwa zemi azwi zemi ya les garçons na ignorance mpona mpasi ya kovandisa te leki na ngai azwi zemi eloko atobakisi pasi likolo ya pasi. Donc leki nous azwi zemi na balabala kandi bozali bafazer babimine pika na balabala. Ouais bien sûr. Yosko zaki wapi? Bon, comment je peux dire? Non, on a yebaki vraiment te. OK. On a yebaki vraiment te. Continue. La deuxième, il est arrivé. Les garçons ont payé azonga kindako de bazileki na moi ça comme kuna. Mais aussi dans souffrance kaka souffrance kaka. Wana yo tikali. Wana na tikali. OK. Na tikali tina na kukuta na mon ami Radio wana na tanga ki komona ene bandeli wana nde azinga na mon leki na place azali condition vraiment ça bien te à vivre. La bengsi na Radio bisinga zali na to bandu ko vendre. Bato ani ko vendre to vandi ani ko ede biso traka pa bato. Eleki wana Radio ayeko voyager bon bien kaka te traka pa na bato te kolongwa. Quand on veut voyager, yo tikali. Qu'est-ce qui a fait que Olongwa?
nakokaki te souffrance bando nyokolo sukuna bande ko nyokolanga makasi ekomaki va meme sinalali nde ezalaka ke 5 heures balamusaka moto ya kobouge bakozwa kantine ya mai babwakelinga na nzoto mpo te nalamuka nakokaki kosupporte yango te ntango nalongi pa radio nayokutana na mon ami moko donc je ne sais pas nakutani so na ami moko ndeka babina mokili moto ya mawa azangaka te bajare lokola babino papa est riche nakutani na ye azwi ngai atenga so epa na bango malheur toujours likolo ya malheur banikisanga vremisi bakale so epa bandeko na bango ya basi nakomaki nakoloba ndeti ni boyi kuta azalaka valeur na miso ya bato nazalaki utile te na miso na bango nakomaki lokola boyi na mwana mosala bakomi kosala oyo balingi. Tu m'avais dit voir même que bakomi na ko ningi so basous-vêtements. Basous-vêtements na bango na nika yango. Basalisanga misala oyo même nakoki mpe même kosala yango na vie. Misala oyo kaka na souffrance. Ya kozango bazalaki plus cher na ngai. Dieu te contrôle en tout cas. Voilà, donc Toyoki Mwanda Moulisolo, il y a ndeko na biso, c'est vraiment triste. Donc naza aza vraiment émotionné. En tout cas, ce que moi je vous demande de soutenir ndeko na biso. C'est un frère oyo lelo azabo soit lati. Bon mon a mobile télé mais maintenant là tala habillement en tambouana, il est beau comme il est là. Oyemo omi tout na soki kobota maneza ki le sumu. Je ne sais pas. Donc mon frère, comme je te dis, quand on est parce que on a lobeli, il y a bien parce que mission na biso comme on a yoka kolena l'émission yoka kolena on est là pour vous. Vous voyez donc tous na ONG na biso association na biso comme on a format tous na pour na aider bino mais ce qui nous manque c'est vraiment makoki zate ce que je demande na batamawa botande ko na biso Mike ba diaspora surtout bino je m'adresse au diaspora bolinga ngai je le sais vous aider ko na biso Mike s'il vous plaît il est encore trop jeune on a besoin il y a affection malgré la perte de ma parole na imuki à Koli donc on a besoin de soutien na bino s'il vous plaît bateau pena ozana elamba na yo parce que je na habité tu as un téléphone un téléphone ils ont Android ou bien bon ils ont Android du mot bakabela kinga mais ça la ma bien té mais quand même ils ont les ouais donc tu vas donner ton numéro et pas batamawa mais on a parce que ce que moi vraiment je vous demande s'il vous plaît en tout cas s'il vous plaît te qui sonner c'est vraiment triste c'est pas facile pour les Canadiens là le singa la bateau baza mitema ya kosunga ba la bête ka c'était mingi na maman parce que maman de mutayebi pasi ya mwana maman de mutame magazine pendant 9 mois maman de yebi souffrance ya yoka ba maman motalangai c'est vraiment triste en tout cas c'est vraiment triste zangi esungi mutakosunga nga zate voilà ndeko nanga ya mwasi place. Maintenant là, pour continuer au souka qui place ton bateau nyokola yo bateau salisa o misala. Tu m'as dit que olomwe kuna pour ani ba bengani yo ou bien yo monka que souffrance leki obi bon le roi souffrance leki la zonga lisu balabala parce que là tu m'as dit oh là la libanda mais kuna ozaki na moi place na yo là là ata na mousse ata na moi dra ou abonona na carreau c'est na ciment plutôt c'est déjà un pas parce que au olomwe kuna pourquoi ba bengani yo mais il y a mon cas souffrance les qui nous l'ont souffrance les qui n'ont pas supporté nazola na condition ya bien te nazolia bien te okolingolia kaka po ba botolo biloko ba botolo na njoto na ebite est-ce que kovande pas ya mutu eza lisumu de comment na mituna ka ba question ebele ko botama na biso na mokili eza lisumu pour le bibongo na mona ka foyer mususu ndenge ezalaka na ba famille na bango pourquoi kaka biso to vivre oyo je ne sais pas est-ce que moi na nyuso to vivre ngana to vivre naza na besoin ya kovala na ba parents na ngai naza ki na besoin d'affection ba o ba ki plus cher ya vie na ngai je ne sais pas est-ce que souffrance ngana zo vivre et ça pina mutu zo vivre ngo Neko, nous avons dit que 5 jours dans l'oliate. Nous quand même pas côté le 5 jours. Oui. Pourquoi?
eza te moto akosunga nga aza te nakobeta nani porte osengi boye babekangi yo ndoki osengi bakangi yo ndoki je ne sais pas kobotama na ngai eza lisumu nakomi va même si kosenga nzambe azwa molimo na ngai napema na ngai. Mike, s'il vous plaît frère, tu peux pas dire ça. Non. Nzambe ayebi le pourquoi peut-être azodinga oleka na nzela oyo moni donc nzambe peut-être so alex ka ona nzela ote nzela ote ya souffrance so lelo oyo vie meilleure ensuite retour on sera comment Dieu seul arrête de pleurer s'il te plaît, arrête de pleurer. Je t'avais déjà dit que Nzambe azali, tu vois, Dieu est là, il est au contrôle. Ayebi nyonso o ezo salama. Kolela boué ozo pesa ngana pasi yo moko pasi. Est-ce qu'on est au la bouée? Alors ta petite sœur, la moine. Tu ne veux pas dire ça, Dieu sait les pourquoi. Sois patient et les ça. Donc, je manque vraiment de mots à dire en tout cas. Je manque de mots à dire parce que j'ai aussi des larmes aux yeux. Non, Kokaté. C'est vraiment profond son histoire, c'est vraiment profond. Tu veux aider des Konabiso. Tu veux aider vraiment des Konabiso. Notre fondation Fomad, on a besoin d'aider des gens comme ça. Mais ce qui nous manque, c'est ma coquille. Maman Dorcas, grande dame, a cette volonté-là. Mais ce qui nous manque, c'est ma coquille. Si Dieu est bon, si juillet, août, Nzambe ami mabiso bien. Maman Dorcas, grande dame, a fait cet orphelinat. Pour affronter cet orphelinat, tu as besoin de soutien à Bino, les politiciens. Je m'adresse aux diaspora. Batamute mamawa. Tu aides des Konabiso s'il vous plaît. Tu aides. Voilà, donc Mike, donc comme je t'avais dit, on tient Bible pourquoi. Tu vois? Donc tu pries. Ok. Donc là déjà c'est déjà une très bonne chose parce que si on est peut-être les loups on est autant sur au-dessus Koufaki. Nzambe a battu là toujours en vie. Ta petite soeur, Nzambe a dit pourquoi cause la terre, Nzambe a malembe. Tu vois? Donc ne ole la petite soeur on a passé. On a annoncé ngayo bande ko na ngai nga moko to cha na ba prière. Nzambe a ko aider biso parce que voilà to comme déjà presque à la fin il y a l'émission na biso to koki côté la caméra. Loba nyonso oza nango besoin. Loba nyonso s'exprimer dans quel temps. Exprimer devant la caméra, bat bota la yo. Mana besoin yo kayo. Na beta ka c'était toujours na ba maman. Parce que ba maman de ba yebi espace ya mwana. Maman de mutayebi souffrance oyo ayoka kapona bota mwana. Ma maman, mama bota la ngai. Bota la kana ngai. Et ça te n'a pas masqué, et ça on a vivre. Maman, la single swing na bino batu ya mawa. Mais diaspora. Boyoka, bosungangai. Tout ça na place ya ko vanda te. Na zo sala te ndeko nanga mwasi. Mwana na ye. Nde nazabu asa kote na hôpital azobela ta gravement. Mutako liboso simeza te. Nga moko na bandaki kobunda me makasi wana susu eza te nasengi na bino bapapa bandeko oyo motema na ye kotouche nzambe akobosana ye te nzambe akobosana ye te botika biso te nzambe alola bosambelaka butu ntango midi pokwa akobosana bino te moto akomona kozala touche oyo akomonaki na oyo to ebimi awa alinga sunga polo nzambe alobi apambola ye numéro de téléphone. Ouais. 081 plus 243 ouais. Plus 243 91 011 20 66 plus 243 081 011 20 66. Maman, botika ngate. Maman Denise. Maman. Abeda chou papa sungaka batu. Papa na yoka yo sungaka batu tika batu te papa talaka na ngai. Ebite papa.
Voilà, donc, ceux qui ne connaissent pas en tout cas, tout partager naïe, moi ndambo oyo. Il y a histoire naïe, c'est vraiment triste. Voilà. Là, je vois directement mon manager. Un manager pas comme les autres, un manager qui est blanc. Là, je vois directement Bertrand Henry en direct de Canada. En tout cas, merci beaucoup mon manager. Lui, c'est mon manager en tout cas. Tout le monde a des connabis sur Maki. Là, quand je vois Kelly Chabouya l'unique vrai, en direct de Londres. Si tu as du RT, si tu as du RT, Céline Tomako. Voilà, donc je t'aime beaucoup. Tu le sais, moi. Ton petit frère, je t'aime beaucoup. Je vois directement Maman Bijungo et Solution. Maman Bijungo et Solution en direct de l'États-Unis en tout cas. Merci beaucoup pour la. Oh, je vois directement ma mère biologique. Maman Janine Collet, en tout cas, je t'aime beaucoup, maman. Mon oncle, un oncle pas comme les autres. Tonton dire Kodimbungu, Bika Patois, Augustine Moussengo, je t'aime beaucoup. Je vois ma sister du Earth, Sister Godé, maman Priska Ngo, ma maman Yanouarou en tout cas. Je t'aime beaucoup. Vous êtes vraiment un belé, aigle et dame sur le boya, Matador, impro, vous êtes vraiment beaucoup en tout cas. Pour finir, c'est un artiste Paris Alimaxi LK, je dis bien Paris Alimaxi LK en tout cas. Merci beaucoup Moussa Lekin, vraiment Kitoko en tout cas. On est déjà presque à la fin de notre mission en tout cas, donc à la prochaine. C'est que moi je vous demande, abonnez-vous massivement sur notre chaîne pour ne rien rater, MDGD TV Mafuta Yassika. Vous ne serez jamais déçus avec moi. Votre présentateur Ulrich Kolem, moi n'a pas 12 ans, il y a pas de diaspora. À nous revoir prochainement. Bye.